congodialogue.com. congodialogue.com. Président Saï, lelo batu bazolo banakin balobi ke non Saï ya sila. Lelo bon zete bota. Il faut mokoko le sila. Koloba na mutu ya sila. Eza bien. Mais que so mon net nzeta mbila ndeza ona. C'est que faut bana mokoko le sila. Batu ninga me luko ya mwa mandefa ne komi pembe olandi luki ave na yo quadrato ezaka ndenge yo moko lingi makambo ezala. Lelo mandefa pembe. Oui, viens à Rambo, à teinture, mais où est la teinture? En tout cas. Donc, viens à Rambo, à tiens les mandés Fapembe, et ça, c'est normal, les look. Mais parce que ça s'appelle Djibril si c'était. En tout cas. Vous comprenez? Parce que ça s'appelle Djibril si c'était. Donc, il y a un cas de créer, il y a un cas de rebunda. Ça, il peut aller à l'andi, peut faire un mopao. Et ça peut m'abêter. Look à ça, ça y est, tango pena batu bazota la pena buiba otala. Fiston ça y yo. Nde omona batu mutu so look na ya kata suki boye, look na ya lataka boye. Nga look na ngeza courage. Nous bato zo même charge belé. Et charge na o. Nde na lo bana bi charge. O memi nani na mukongo nde baza bongo. Et à Serge na ngamoro Jassim. Na ndenge lelo tuza na génération lelo. Banani ba bangi so na monde à théâtre. Là tu na courant nde za be mutu ne abang saro. Wana kesi fo tu na onena batu. Na banga courant. Moko tu na jamais na courant nani courant banga. Ngana 6600 volts ya théâtre ya mboka o. congodialogue.com. Merci beaucoup à vous chers internautes, surtout na bandeko nyo surtout bazaraba fidèles téléspectateurs, fidèles internautes, il y a émission na bino dossier grave. Donc les alliés émission na bino ezo recevoir ba artistes nyo surtout ya mboka na biso batu tout bazo sala bien. Comme vous le constatez awa naza na bandal justement na inga awa ne bozo mona etulu kwa batu simananga ça dit ezali groupe ya président Saï qui est avec nous. Donc on a aussi la peine parce que ba makambo belé lo ba mi tout autour ya kombo na e. Président Saï Azali déjà bonjour président. Ouais. Bonjour mon frère, Songandila. Oui. Donc, là, trop bon retour au pays. Hein. Merci beaucoup. Ouais. Depuis Ozaki Awa, au Mexique voyager, le roi Moussala na ezo senga obima ozonga. Mais kobima na yo mbalo on dirait pena et sali pena bien té na ba congolais belé, il paraît ba menacer na ba sidaf. Bon, tu comprends té? Yango to luka ki pena ke non. Tozo yo moko o mekana ko expliquer bandeko nyo surtout bazota la biso. Ezali a solo té. Bon, moni ndeko na ngai Songandila. On a préféré tout ça l'émission yo. Vraiment. Juste permet la siège na biso pesto répétera. Oui. Et puis to tamboula pena po batba mona d'abord. Ça c'est ça en bonne santé. Oui. En bonne forme. Parce que ça me pense qu'il paraît ba beta kiyo, ba buka kiyo, ba makambo belé. Ba beta kiyo, ba buka kiyo. Omoni ndeto zaraboye. Ezana mutu mususu ça comme sacré. Biso ndeto zaboye. Toza sacré. Vous comprenez? Congolais ayebi ke Saï aza le rôle neti. Ata so ba ochanga le drapeau te. Mais le rôle moi demi drapeau ya mboka. Vous comprenez? Moi demi drapeau ya mboka, toza wana quand même te représentera mboka. Donc ba congolais ba yebi valeur au biso to sala bango, plaisir au biso to pesa bango. Donc ba na basi, ba na ba mère, ba na ba tutu na ba palais. Bayebi ke Saï ndenga zawana aza mutu mobe o na pesa bate senga na pesa batu kanda te na pesa batu mawate donc veut dire so na ye esika moko batu basepela wala zana ka batu mitema mabe o basi ba tchala mituna bango ke artiste akoki ko déplacer te artiste akoki ko bima mboka te bango wana nde bakanisa ki ke Saï ndenge ni sesa ye jobu bandekone na jobu ba yambi bien boye nde ni sesa ye jobu alieti na ba Yoville na pesi mbote na ndeko na ngai ali bokuma mongongo jobu pona ndenge ba sali eloko na biso ya kitoko pour esika ba congolais ba ko liaka ba melaka vraiment na pesi ba merci encore na ba vena nga Julien Mbala na jobu donc vraiment nzamba pambola bango ba mettre tout ba tutu ba jeune toto zala na bango vraiment en tout cas ba to ba yamba nga bien na jobu na kenali jobu ya repos ya choc te ke okenda ko bando senga bato pesa nga $10 pesa nga nini au contraire kutu biso nde to fana ina ba massa ndenge za même la niveau kin donc na ba sens wana quoi.
Mais tant au vandi ba makambo lobami qu'il paraît ba menace qui yo. Est-ce que c'est vrai kuna ozaki mwanda ma menace to ezaki ya solote? Afrique du Sud eza mboka moko kutu ya so ba menacer yo. Donc yeba ke ozopela mama na so. Afrique du Sud menace nango ezala te ke yo ke bana yo menace nango bena ezala 80 pingles Sur place. Morgue enterrement jeudi. Donc voilà ba menace Afrique du Sud. Vraiment. Pour Afrique du Sud mundu ke teka na magasin, mundu ke teka na magasin. Nazalaki pe na ba disposition o nazwaki parce que omoni mango lelo lelo en Afrique du Sud mambo ezaka kala o combattant o nini makambo ne fidèle nango. Oh. Mais ce que commande makambo ba ekiri. En tout cas. Ozo comprendre, et commande ce que makambo ba ekiri. Oh bana ngiringiri contre bana lemba. Oh bana selemba o ba buzo bana biso to zala na Congo. Yango to oh peut-être ba lukela biso to kima kuna. Vraiment. Omoni mutu muso ala associé kende poto. Asali no mabe na kin. Tant ba luka ba kangé et pese courage akima na Afrique du Sud. En tout cas. So ya mona neti ndenga komi pe na Afrique du Sud. Luka kende poto. So asali mabe momboy. Tant ba luka ba kangé akima Maroc. Na Maroc so asala mabe ti akota poto bongo non ba tambola na ba mabete. To sana ba famille to tika awa. To sana ba ndeko basi bana obo tika awa. Vraiment conseil gratuit. Tant to bima mboka eza pona kokende koluka kotala ndenge nini tokoki kosala pe po bandeko to tika ki peut-être to aider bango na mwa likambo mobe. Voilà. Merci beaucoup. Siko oyebi ke non ndenge mission ezoleka na yebi ke non ya Willy Musheni Dani Dende Real de Madrid batu bazali belé Julien Mbala prêtre ndo na kati de buru oyebi makambo na bosanité Jean René Golo donc Cédric Kiangebeni donc na yebi ke bino batu bo tala pena makambo boyebi pe Jenny Okasa. Merci. Alors elo batu bazolo banakin balobi ke non ça ya sila mais tanga na wetu tambola boy na mona batu belé na nzela bazolanda yo e belé bazo na mapangu na bango. Par là, c'est vrai ou c'est faux? Bon, en tout cas, les lobons étaient bota. Il faut me coller sila. Kolobana mutuka sila. Et ça bien. Mais ce que mon net n'était mbila ndeza ona. C'est que faut bana mukokoli sila. Donc sila mukokoli ndenge bota n'était manga ona. Ko sila mukokoli ngonde bota n'était mbila ona. Donc les los fisto c'est so mutabine ti c'est sila. Et ça le roi net mutumo boye. Fantasme neza kolobana mutasila. Pona ndenge pena ya wana kulutu na ngai na pesa mbote bana mikilio ba Hollande na minute oyo ba mona grand frère sai Kafuba famille Kafuba masala nga oso Kafuba tala grand frère yeyo na ole kaliboso parler okuta na grand frère kitoko trop. En tout cas merci beaucoup biso to continuer kaka na lobi aussi là batu bazolo bakiasila. Donc veut dire bato balinga olamba tellement mona so olamba ba mungu esila na mais etikali ni mungu. Impossible. Impossible. Il y a aussi latin. Merci. Wana pena bozoka donc tozo kende batu musu bazo yemba sai donc bozo comprendre. Alors ndenge o bandolo parce que pourquoi batu bazo babongo parce que na ba télévision na biso lelo on te voit plus sai. Tu es devenu rare. Aussi quelqu'un na ba publicité ba comme le ba non sai ya komi na star ya ba publicité kaka. C'est pourquoi batu ba lobby ke aussi là. Déjà de osozo ba derrière na ba télévision na biso sai zo mona na te c'est que yo za TVT. Ben oui parce que muto za na TV ku to ba sai tu m'embêtes. En tout cas. Dans ma télé, tout le temps, c'est toi. Non, je ne parle pas de la publicité, mais je parle, il y a groupe Pena qui ça, il y a groupe Pena chaque lundi, mardi, tout mercredi. Chaque lundi, mardi, wana, o batu balingaka. Yango wana nde batu pe bazoboya inconsciemment. Nga lo baelo mo, kongona za pressé na kosenga mutu service. Mais ayebite service zo senga mutu. Ba effort ni nezaka nango. Tande ba finga biso facilement. Au Monica petit mombe au coutane la président leader. Au PC moi $10. Ah, yo leke sobe, yo leke vide de loin. Mais mukoloza na ngote, petit na ngana na ngote. Ah, autant que sobe te. Ping pong aleki yo. Donc, oh mon bon. Oh mais tata ma bongo. Oh mon bon. Donc elinga la saké. Batu basenga batu service. Mutakutana na nzela. Ça c'est un problème mon boy, na besoin $50.
mais ayebi te ça c'est pas $50 ba effort ni na salaka et ça ndemo lelo bato bando senga biso qualité ça pona ni boko sa ba théâtre ko ba film ba nigérien te pona ni boko sa mambulo ko ba film ba ivoirien te yango no moni lelo ça na yokaki bato siko na lingi na sala makambo bato ba osenga film ba nigérien ba tourna ngo jeudi te pour le vendredi En tout cas, ça prend film du ba temps. nigérien pesa nga programme nango lelo ezoleka na eleka librement na ba chaîne tout mais ça il pas les la télévision ba lika azala na exclusivité ya ba chaîne moboy yango no moni lelo nga etake mbiaka lelo ba doit mona nga zoba mona milito Jackie Chan ba mona zoba vous comprenez Jackie Chan bana tourner film ona ya où est la disquette tisiko na beti ba msute azo atana ye azo préparer tango beta so eloko na ye maman où est le trubiscrit au moni bato ba bando landa lisusu donc au bino benga théâtre il faut bien réfléchir donc on comprend donc ngapena naza ça été pona tika la ça lelo ba jamais de brousse ba bandaka peka nde biso to bandi boye ba comédie mo salité na ba Maroc wana ti ake France abandi ba comédie na France. Tiens, le jamais de brousse international par rapport à l'expérience, par rapport à Ndenga Poussi Moussana. C'est pareil avec nous, ça c'est Oyo. Naza ça a été pour notre tigala, ça c'est Maboke. Ça c'est chaque samedi à 22h. Mais Naza ça c'est Oya. Et le programme il y a Canal Plus. Na novelas, bah ça c'est. En tout cas. Alors, eza magité. Eza rara ko utiliser ba arme baninga ba utiliser. Eza rara ko salela minduki baninga ba salela. Ba caméra ba salela. Ba histoire ko travailler na ba norme. Yango no monito meka ko salango. En tout cas, merci eloko on a autre le banabi que non bandeko bazo sabiso à travers le monde entier. Bazo comprendre. Mais j'aimerais savoir président Saïsaï, est-ce que tu es sûr que au Corusure na Litouana parce que c'est un grand travail de longue haleine. En tout cas, oui. Garçon, oui, Azokima. Laisse moi là. Oui. Attends moi non. Oui. Bendai. Oui. Moi na o. Aolanda ngai. Oui. Ndenga Olanda boy. Est-ce que moi na boy pena Olanda mutayebite? Papa na ba de c'est ça yebi mutu te Olanda te. En tout cas. Donc petit na Ilanda ngai. Si obunga bunga. Ngapena bunga pone dingwe. Ilanda ngai petit. En tout cas, bon, yango na bando tout na boye. Nabi, est-ce que aux assure que aussi comment on a milliers na biso, comment on a Congo, comment en Afrique, parce qu'en Afrique na ba pays na biso par rapport à l'évolution ya mboka na mboka to comme ndenge zo ke Nigeria, ezali ba pays moko subventionné. Donc ça dit bazo pesa moi batuma ba moyen moko boye. Lelo ça yé moko na yé moko. Tu comptes faire un film. Talano bela batoza na bango. Donc il faut jouer charge à bateau, on a charge sur un film. Est-ce que tu es sûr que tu vas réussir? Il y a la kima na ba publicité. Ba publicité ça tremplin pour nangai. De façon que na banda parce que ça n'est pas seulement qu'un artiste comédien. Ça est aussi un producteur. Je veux dire un producteur c'est azanane. Azan mutumo ba teka ba sima na ye. Ba lar na ye sur azuna ba sima ba bénéfice habitena ko me kapé produire a luki pe ba intérêt na ye. Tu as bien producteur, tu as une production. Mais à Ozambongo, wapi pour banda ko produire. Omoni abanda toujours quelque part. Il y a un moment par la grâce de Dieu, Dieu m'a permis, m'a aidé d'être aujourd'hui le meilleur par rapport au spot publicitaire. Et le peu que je gagne, ndambu na aider tous à la famille, ndambu mutu to sala que to futa pe siège. Ceux qui artistes bazape na mon problème to aider bango. En attendant, to tourner film na biso en bonne et due forme. Lelo batu ba mona nga zoba. Batu ba mona nga yuma. Mais il y aura un moment où batu ba mona nga que voilà. Au moins na munko mususu koko na bino mo akena mboka. Bino ba mona ah koko akena mboka akipa famille. Mais est-ce que boyebi eloko koko osana mboka te koko alo na manyoko alo na pondu boti manyoko koko mukolo koko ya ayeli bino basaka fufu na basaka pondu bosepeli njoka koko banosa nde bilanga c'est pareil na art ndela zana nga na kati ya chant nazo lona oeza art nazo bongisa oeza musana nga donc lobby wana kuna bato bakolia fruit ya musala oyo
na osala lelo. Donc voilà quoi. Merci. Bah alors ça ça ba mitune belé pe tant on a publié na bi non il faut na yamba yo to ko zana yo boyenge pe bato bazotala biso en live bato batuninga me luko ya mwa mandefa ne komi pembe olandi luki ave na yo quadrato ezaka ndenge yo moko lingi makambo ezala to olandi vie na yo olandi vie na yo quadrato Lelo mandefa pembe oui. Omoni lelo peut-être tangu Neymar akati mwa suki wana ya Madès mon best adresse rouge comme un coquelicot quand on a les coques. Batuba to kati mo baloba Holandi Neymar. Mais ba bossa na ke sosom tabandang. En tout cas. Ozo mbana. Lelo mandefa pembe oui, viens so Rambo a tient teinture mais oza teinture. En tout cas. Donc viens so Rambo a tient mandefa pembe et ça nango normal les look. Mais batuba bossa na pe Djibril Cissé. En tout cas. Vous comprenez? Parce que ça n'appelle Djibril si c'était. Donc, il y a un cas de créer, il y a un cas de rebunda. Si vous pouvez l'andi peut faire un mot. Et ça peut m'abaisser. Tu as une opération de dragon, tu as une opération de oui, rason. Tu as une sumba, bambati, banini, yoji, tu as une opération papa wemba. Tu as une weston, tu as une opération keste. Ma beka ande leader, ça ande le Hollande. Vous comprenez? Le lot Hollande ba mandef, mais mususu ba Hollandais na nini? C'est-à-dire, c'est que les gens leader, monsieur, pendant basala ba makamute. Te wana o ngana lo par rapport à question na yo. Te ngape ndé siko et même na réflexion moko na comprendre qu'il y a deux artistes qui s'appellent de grands mais basala ka bazana modèle te bazana look te par là. C'est ce que bana look te. Bazé belé bana look te. Neti masala nga Fabregas. Oui. A beta look o pena batu ba ke nini. Ola ba ka sombela mama beza kingo be akio ba pena na ke somba ya mado. Les locaux là, tu as Mado, Namboka, na bicho c'est les Fabregas. Mais bah Jay-Z, bah la tango, bah Star Minel, Minel International, bah la tango. Mais par rapport à Mboka, na bicho c'est Fabregas. Les l'homme Massananga héritier Watanabe. L'homme de une chanson qui vaut des albums. En tout cas. Donc, Soki, monsieur le chanteur, a Beteli Bishopé, Otobe na retirada. Et la maman Boé. Oh, peut déjà ba jeune ba comme la tango banane ba comme la tango. Donc vraiment ezandengo wana. Siko sai sai lelo na ba congolais. Luka sai sai ezanini. Tango pena ba tubazo tala pena ba tala. Fiston sai sai yo. Luka na yo pena o tokolo ba peut-être imposato ou ko imposer to ozo prétendre ko imposer ezanini. Nde o mona ba tumutu so Luka na kata suki boye, Luka na la taraboye. Nga Luka na ngeza courage. De fait dire jeune tout à mon a encouragé voilà Lucas sai sai. De fait dire na la te bana fo batanga bana fo balia. Ezaki cité. Bon, omoni le roi Nzamba sala rien. Nzamba sala rien na mokili. Oh, Nzamba sala rien den. Kasi te pona binoti. Omoni mutu o aro ba net ba sese bana ba kisi. Ezako chola sese te meza ko tuka Nzambe. Omoni ezako tuka Nzambe. Donc tout quand Nzambe wana eza kondima te o Nzambe aza osala kati ya bato po mona neti basese oyo bazana bakiti foza moto moko obotami lelo pourtant tobandi bamakako mbwa ntango tobandi bateatre tozotya bamakala na elongi bato wana bazomona mpe évolution lelo ça c'est look na ngeza courage. Mais alors pourquoi batutu ba oloba bongo? C'est parce que ebele bozana na bango ba se retrouver ndenge yo se retrouver te fiton ça si on peut le dire. Est-ce que batu nyonso batanga na président mboka na biso Joseph Kabila baza ba Joseph Kabila? Est-ce que batu nyonso batanga na cardinal na biso monseigneur cardinal Mosengo? Est-ce que baza ba cardinal? Est-ce que batu nyonso batanga na pape Benoît XVI baza na pape François baza ba pape? Donc voilà. Donc tous les némotés, batu nyonso ba ozalaka batu moroté, ça c'est par rapport à l'intelligence naie, par rapport à l'éducation naie, par rapport à evangeli naie, par rapport à makambu wana tout. En tout cas. Donc voilà. Merci beaucoup. Je crois na bana poto bana monde na ntebino mo bozo mona makambu ndenge ezokende parce que awa na baki bien toza na inga na siège sika wapi président sai na groupe nae ba répétaka. Alors to yakinde poto zoye to solo apena ne to so abonanzela parce que makambu ebele lo mama qui tout autour ya kombo nae. C'est pourquoi lelo on a voulu kozala nae émission na biso. Awa merci. Vraiment na madame Francine Ngembe merci. Siko président sai tozo t'étendre déjà vers la fin, il y a émission Nabiso Nakolingasko Naïeba. Film wana au lobby aux préparé, aux préparé le moment à qualité au batebele bakozana ba chaîne internationale tout ça. On peut en avoir quand
Donc oyo kosilisa esi obandi tournage nango tozo préparer nde yango to ezali ndenge nini? Omoni Jackie Chan na mona non émission te aleki bana États-Unis bana Chine ndeza wana Chine acha Chine hotiti tiyozu zo titi te non na mona ngote Jackie Chan na TV le ka ke film na ngai maboyete batu basela na lamba na vide tant na vide plan ebeli to na ngongati to beti système basango biso biloko ebela kana sima babeti ngonga jamais na cure place basango baliaka au moins bango na table ça que basinale bango biloko ebeli donc congolais faut comme un esprit wana moi le na ba Caribou variété chaque dimanche wana bat oh ça fait 10 ans bon leader déjà chanson liboso vide tozo c'est la rare mixtage banini karaté mei gunzalo azokwea makam non biso linga biloko ndenge wana te. Donc ça ndé dans le bique batou basela de que la nourriture et rosala prête na tchela bango na mesa pina betingonga donc baza roya po balia mbala moko na kati ya film wana to ko retrouver peut-être sorte ya ba featuring peut ndenge to ko lo bango to ezaka te ezaka groupe na ekozanga te eza cinéma senga makambo ebele tout le monde a lelo na cinéma kuteza mambo tali ba groupe boyete mais biso lokwa to na Congo misale ezate moni bato nyonso eza misale ezate na Congo ngape na kotika bamba comme ba chômeur te na bisa bango bokene na ba parler na bino mukonoza na besoin eloko boya te nozo bato zo même charge belé et charge nao nde na lo bana eza charge o memi nani na mukongo nde baza bongo et charge na ngamoko Jassim eza charge na ngamoko na banda ko mema charge ya boye na mukongo kala bango kutu bazana bango ba charge mobe oyo na mesala ko mema bango ba ona mema na mukongo omani muta pese 120 kg ata lelo ba komi na ba 30 kg bazo komba oh biso mema batu na mukongo na groupe oyo bana le bande non ça fait 16 ans que ça je suis le président du groupe Sai. Je le roi net fleuve après 16 ans. Et l'exemple à bateau combien? Bana aura d'être à l'élo. Tangati 16 ans. Au mona, batu boni ba ochola na ebale. Batu boni ba oboka salite na ebale. Mais ya otira la rara ebale. Ko betata maboko ko vraiment. En tout cas, ça fait du bien, mais eloko moko sikonga na olingana loba. Ça depuis obanda musala oyo. On peut dire que tu te retrouves na ba œuvre oyo sala lelo okoloba qui récompense ya musala oyo sala par rapport à rêve oyo zaka na musala oyo. Lelo na symbole ya comédie ya République démocratique du Congo. Ozo bosana ke ba vie no bazali. Ba vie pe baza ba symbole ya o bango mukolo pesa bango miko ba oloba. Mais lelo zo lobela nde oyo. Na loba par rapport à ndenge ozo tuna nga makambo nde to so na yo. Lelo Sai naza symbole ya valeur ya théâtre ya République démocratique du Congo. Okoki o prouver en biso? Bon, ko prouver est-ce que yonde o bando sala ba recherche na yo. Tant na lobi que Sai nazali symbole ya valeur ya comédie ya mboka na biso. Soki muto a ignorer yango, c'est kaza muto azolinga évolution ya théâtre ya mboka na biso te. Vous comprenez? Lelo Sai pour le théâtre, quand pour le théâtre, je suis ce que je suis. Alors, il faut que la vente à la musala. Les autres, c'est la rate musicien dans le bagage. On a dansé, on a l'art pour la musicien. Bon, bisoto boya que le théâtre est là rézati. On a droit d'auteur. Est-ce que c'est possible que ça peut l'un des jours à ça joie ba? Ya on a vu sur ngai na sala théâtre ya valeur. Théâtre ya business. Veut dire théâtre était ya non le art papa na biso papa Charles bazana papa Charles oyo ayebi ngai tant na ovanda pa mère na biso ye mère na biso zo futela na ngambo ye afunde na ngambo mo pesa témoignage papa Charles bonjour. Bonjour. En tout cas comment oyebi ça témoignage no koza na parce que bandiko be bazota et aza petit to vendre sikambo donc to koli to ebaite au comme na niveau oyo donc abandaka présent na C on a ça na parlement donc abandaka ka boy titango donc
lorsque le salon n'est pas en zone à Zolé na telemi na kara wa mer abi apesombote bakiti wana kara en tout cas ça fait du bien déjà ba témoignage émission Zolé ka vraiment ezali en direct parce que bandeko bazota là oh ba petit na biso bazana Lubumbashi en tout cas toi tu petit c'est bien les bonjour. Tu aimes bien Oui, j'aime beaucoup. Qu'est-ce que tu peux le dire? Parce qu'il est là sur place. Ben, qu'il puisse continuer et que ça me fait vraiment du bien ce qu'il fait. D'accord. Français, en tout cas, si tu est-ce que les lots se retrouvent dans l'œuvre au Soyo Sala pendant 16 ans au Lobby, aux présidents, on a Sogodet, en fait, qu'on se retrouvait d'abord sur le plan artistique. Et ça d'abord on a Aroyo Sala. Aroyo Sala, moi je sais que na Sogoda et si na lia penalar na ngaba 2-3 fois. Na lia walar na ngaba 2-3 fois penaba bengi. Ba feye na ngoto ka ndenge ba pesa ndenge ndenge zala ka ke so batu ba ndo lia tolie. Ba bengi fiso ya ko zombongo na tolie te. Mais ya ndenge wana te. Merci, mais sincères félicitations à Bakonzi à Sogoda pour continuer bongo. Ata bandeko bazo zo muke mais bazo kata ndenge wana au lieu que bavanda bongo bazo ça tandis que baza na groupe tala et belé batuboye. Ceux qui mutu pas zo ba droit na été c'est pas bien et couper ça découragement. Na ligne de continuer mission mais avant de continuer mission na sengelo mo. Oui, vas-y. Moi la maki alongwa. Moi la maki alongwa. Oh. Donc voilà. Moi la maki asani. Donc moi, impoli. Comprenez, c'est un grand artiste, il est avec nous, donc à ce que ça peut donc ça fait du bien. Ça fait du bien déjà. Bandeko belé bazotala, bazotala. Moi la maki comprenez que tous la présidence ça à ce que ça va na bandenge belé. Oui. Moi magalong, on a trop continuer mission. D'accord, merci. Ça fait du bien. Siko. Moi je m'en teke bêtise. Basoso basali makamna bango ya zuma kamwana tokisi ala ata musango. Est-ce que yeso ba tokisi makambu ne ba teka bongo ya osepela. Vraiment applaudissez, applaudissez. Oh. Yango nde raison bengani mwana maki. Baza ba impoli. Ba teka impoli. D'abord, tu as impoli au basoso basala. Ouais, ils habitent au Olia. Mais oui, mais où tu n'as ni impoli? Yo, tu as impolitesse. Et puis, je me suis dit, je suis basoso basala. Tu as la mungwa. Mungwa ma ipel. En tout cas, ça me fait rire. Comprenez que d'autres, c'est un grand artiste. Mon anga de les akosepela. Tant na beti kama mwana makia. Ezako tutele oyo tindinga. Et après, nous tout au tinde si manda betiang. Donc, je veux dire, que les artistes sont tous des sengo bat. Alors, si vous avez un sengo na likolo sengo, et ça vous mungwa likolo mungwa, au lieu que ça mungwa comme mabe. Source d'inspiration les arènes. Source d'inspiration c'est tout ce que je vois, tout ce que j'écoute. Donc voilà. On peut dire que aux amons na ina, moi na ina, c'est na moi na ina tenga na zala ngonde na zala iné. C'est inné. Et ça inné après au perfectionnant na baku to na kacha terrain. Moi nga belo mo classe za rwanda ku batongi. Ko sala siko za lokwa comportement ba rovanda ndako wana. Okotonga ndako danger. Mais so boyebi comportement ndeni ovanda ndako wana te botongi danger. Donc bo mana même na o botongaki. C'est pareil na musala na classe. Okotanga no danger. Mais so oyebi ko respecter musala te. Ça oyebi ko vanda na ndako oyo tongite. Vous comprenez? Oyebi te après 6 mois faut ba changer couleur, après nini boye. Ya moni ba tebele atangi mulai. Mais on sala musala mukuse. Vous comprenez? Donc on a le bagage, expérience ngana zana ngo c'est l'expérience du terrain. Parce que les lots mamuto tanga na classe, et sa fondation, et sa base. Classe eza pine ba chelio. Mais musala eza chito yo robeta. Mutumsa roya pe dendi na pine, eza kwa classe. Mais beti tout repito. Musipe roya beti boule. Mutumsa beti casque qui tourne. Oyo. Na buka na kingo na shiti don na iba komba ba shiti. Keba.
Merci. Siko, na ndenge lelo tuza na génération lelo. Banani ba bangi so na monde à théâtre. Ndenga Congo. Ah, O penata on va na nanda kolobi. Ah, ya wana pena abetanga ba bilo. elo tu na courant ndoza be mutuni abang saro. Wana kesi fo tu na on na batu. Na banga courant. Moko tu na jamais na courant nani courant banga. Ngana 6600 volts ya théâtre ya mboka oyo. Non, za tana mutu mo bangi sakote. Ah! Tala. Zoa kabina courant, kata courant. Fungula, le ba mutu simba ezanga na courant te. Abango simba. Hamona nesi ko simba nende mutu ezong sa courant. Sunga na bokoko Tamto mona ngana ki mundele. Wala courant na no pesa ba minda, o mona so courant pena ya mutu. Sim benda. Pesa kita mata. Allah sabana courant mutu na. Vunzante. Ndimbiu, tandimbiu. Katudum, pesa katudum. Ngai siko ya bokoko. Tamso mona ya mundele. Na ze bele ngai ndo mona boye. Ah. Naza africain. Mindele pe bana ya bango. O pe abiso. Ya biso bokoko. Siko banzete utilité nango yebe. Banzeto. Mukongo passe. Ça mukongo. Ndebso za bata misala. Mo boye, journée mobimba. Vous avez la répétition. Banzeto et salsa. Zongi nanda ko meliango. Tiens, attendez tolia ka boye. Pesa ba fantasme. Oyo moko pe lobaki batekelo banzete moko lia pendant une semaine o aka bololo mela aka mai. Wana batekela nga koro sabala sanga ndeni basalela yango. Nga pe na yeba te na chaka na mai na mela. Papa 2 semaines na yoka munoko te. Na lia mais na yoka munoko te. Ah. Kindobika. Vraiment tata maboko vraiment. En tout cas, ça fait du bien. Comprenez qu'il est avec nous. Donc obi ke bandal boye et salema boye kala. Ouais kala. So peut landi boye émission ici là te. Ngana bandi ya ko clôturer. Donc on appelle simbote na bandeko nyoso ba menga na jobu. En tout cas, bozala bien. Nzambe apambola bino. Avant au bois là Julien Mbala. Avant au bois en tant qu'un leader d'opinion, les lots bandeko bazo vanda libanda mboka. Bazo reprocher bino kaka ke vous les leaders d'opinion, vous les artistes, souvent vous êtes attachés na pouvoir mboka to bozo soutenir mokonzi mboka Joseph Kabila Kabange. Qui azali dans les bontés. Et par là, ça y fiston. Bandeko yope balingaka basé belé mingi na libanda mboka wana. Qu'est-ce que tu peux leur dire? Que c'est vrai, vous êtes là pour soutenir le chef de l'État Joseph Kabila Kabange ou pas? Mais na lobby ndeko na ngai. O moni makamu mutu photo za ba réaliste. Ngana vanda na Congo. O comprendre? Makamu neso batona baloba. Ah Joseph Kabila po azana na Suisse. Po azana Afrique du Sud ayana koloba ngona no. Ayana nu abenga ngana ye tolo bango ensemble kasi. Ya lobaka ngana tsaka ta ba geste bababa. Aya loba ngona no. Mais ça on accompagner ta ba geste bababa. Tala nde onanga biso vana na Congo. Oui. Président de la République démocratique du Congo na ministre kombo na Joseph Kabila Kabange. Les raïs. Na ba élection ya l'an 2011. To mona penake papa na biso pe Tshisekedi. A salape apostolaki a salape o ba président après ta serment. On se comprend? Donc toi honnête na deux présidents mboko. Mais sigo. So papa na biso Tshisekedi o pas prêter serment. Azo reconnaître que pour le moment que Mukonzi o yaza na pouvoir en attendant tous la élection neto zo zelango eya kombo na ye Joseph Kabila. Bongo siko sai mpuku. Vous en pouvez aux leaders de pays. Pourquoi par rapport à Maramoto Loba? En tout cas. Par rapport à Maramoto Loba, ça donc, n'a pas de pour Mounene. Vous comprenez? Bato bazara libanda ba réalité. Yamboka na réalité aux libanda. Okoza na ngambu,
ofinga te dingwe mais kota siko na matete ke finga liboso lupango na bango o bango basala reza lokwa neti yo wana bichi ya Braza edingwe na bichi ya Congo yo dingwe osala rien kachakasi edingwe ochakabwe aya chakabwe to wana ba famille awa makambo na biso nyonso ezalaka na mboka oyo tozotambula selon mibeko ya mboka selon institution ya mboka na institution ya mboka oyo nga na vandaka président de la République kombo na ye Joseph Kabila Kabange soki ba élection ye totala bato oyo bakopropose biso makambo oyo amoni ke osala makambo koleka tokopona mpe susu ye ozomona tozalaki na président Mobutu lelo tokomi na président Musée président Joseph Kabila ndenge mpe lobi tokoma na président Grégoire tala est-ce que tant tozali na Mobutu toyebeke ke président moko oya komoneza Joseph Kabila est-ce que tant tozali na Musée na Mobutu toyebeke président moko oya komoneza Musée tant tokomena na Musée toyebeke président moko oya komoneza Joseph na mpe toyebi te na mutu mpe ta mutu tokanisa te opeta mutu avandi na oyeba te ke ye nde nzambe abongisa po azala président de la République démocratique du Congo na mikolo oyo eza koya biso toza bapoliticien te toza baleader d'opinion nga asaka théâtre alors bato bajijanga kaka na théâtre bajijenga te par rapport ya politique ya mboka lelo okopekisa mutu eloko te oyo yo moko soki ekomeli yo mpo osala ozokompana na otobeta eloko mwa moke lelo biso toza ya kofukama maboko likolo Bokecho alobi musicien moko obeta te po ani po toyembela ba politicien papa na biso musitu aza pe politicien mais tango azaki na posa bakutana na Bokecho basolola bakutanaki elingi elakisaka politicien ko bengo pe opusani pe oyoki pe apesho pe musala osali par rapport à makambo ya ba ambition ozo comprendre donc elingi lobake oye komelaka biso so peut comme là bango balinga baboya te je ne crois pas que papa na biso musitu na vela nga Bokecho bakutana ka sambit ligatif c'est-à-dire bataka na likambo mo basola neti ONG non kokutana ezaki bon papa na biso musitu abi Bokecho na kutana ba combattant bini ba ya bongisa kaka moi 20 000 moko wana to sangana na bini na kozo ezaki bongo ezaki te oyebisanga machine nini esala ko pe ndenge nini komona pe artiste pe lokola Bokecho pe ye pe mutu pe atielaka pe bino libaya mingi ye pe artiste lokola bino esala bino ba artiste ndenge nini mais esala biso wana eza ba jalousie parce que mutu mo azomona po Bokecho pe totala na ba papa Molette ayemba pa Mobutu ndule pena Bokecho mama tete eteko mama bobi kiti otumboli Mobutu memingambo c'est wana pe papa mso tseke de azalaka opposant batu mutu be wana ko lelaka ba futi biso te batu mutu be wana lela to liete batu mutu be wana lelaka libulu na biso ba kunda te mais comment ça la kiango na machine ni oya sala kango asa mutu neti bato pe basali yango lelo donc veut dire ko soit le roi neti bato basali lelo basa batute oyo sala ki liboso za oza mutu donc ngana lo bango lelo za mutu mutu e nga pe tamsu na lo ba bien be pona sana tamsu mukona osila na koma pe mutu mom na koma pe Bokecho na koma pe otache bato na koma pe boya bato babeta po tamsu e okazi benaso na minito Bokecho mutazaki Fabregas zo siko Bokecho mutazaki watana be na minito zo Bokecho Fali zo Bokecho Wera zo Bokecho Kofi zo Bokecho Jibe est-ce que Jibe ko linga lelo na minito musique betate est-ce que Kofi lelo ko linga musique betate est-ce que Fabregas ko linga lo musique betate ba linga ngote passer bango mo basana na musique na nzoto ba na succès mais neni ni musicien ko linga musique betate comprenez mes émotions neni comédien ko linga théâtre sala maté c'est que il y a un samba yango tolobi mikolo to kana système oboya olinga biso tombolika lokolo. Merci beaucoup. Alors, vas-y avec tes dédicaces. Il y a Willy Moucheni, Code Mboka. Donc, je les signale. 00243. Code mondial. Code mondial. Na Afrique du Sud, na zomona ya Julien Mbala mokonza Jobu. Na pesi bandeko tout ba yamba nga bien na Jobu. Bambota trop. Donc, partout, micro, tu as un système à tout du monde. Tous autres tamboula partout. Pour nous embêter derrière le beaucoup. Donc, tous ensemble, Serge Ibaka.
hein? Serge Ibaka na États-Unis basketteur alongo la biso Sony, hein? Na bosante Samuel Eto'o. Samuel Eto'o, merci pour tes conversations sur WhatsApp, c'est mon Facebook. Vraiment, je ne croyais pas un jour être ton ami. Toba no s'échanger pe. Wana na sozo la sara bakindobs. Bakindobi kapena bakindobs bali. Ya Willy Etoka. Nangamba braza na pese ba mbote tel tendai maboko bank. Libumu Fonds monétaire international mon Congo Banque mondiale. Hein? Na pese ba mbote to siko zali. Igor Balou. La beauté plus l'argent. Donc la beauté plus l'argent est égal à Igor Balou. Papi Kake la foudre, un millionnaire à la taille d'un simple citoyen, à la taille d'un artiste comme moi. Donc je te salue. Ben joli qui ma poto na poto mo konja Dijon. Bon temps nazo zonga la mabele le vieux Bart Chocho, le vieux Bart Kalembo, puis la muto ayebi. Vieux azo kabana conseil, mais azo bosana. Na tonga ro kabela bi petit oya Minerva la bande. Beaucoup d'années à 12 heures, à bosana nga pesa ko Minerva ba sai. Oba silabis, oba kayaban. Beaucoup d'années à 14 heures, c'est oba ça ba sima pona. Tolo bate. Merci beaucoup. Merci. Le plaisir était pour nous de t'avoir, surtout dans cette émission. On a l'équipe Naboé, c'est du live. Merci Naba Otu Batali Biso. Vraiment, moi je tiens à remercier tout Oyo Balingaka Biso, Nana Botepa, Bozali Belé Bolingaka Biso. Je vous dis au revoir. Et si vous avez besoin vraiment de nous joindre, présent au PC numéro de téléphone, peut-être Batou, en tout cas, pour la Batou Balingaba, joindre Ngai, mon numéro personnel, c'est le 00243 9 98 27 500. 00243 9 8 27 500. En tout cas, voilà quoi. Merci à vous, Jean-Luc Moukoko, Nabo Sanité, Batutu Oyo Balingaka Biso, Nana Botepa, Bozali Belé Bolingaka Biso. Donc, Jean-Ronde, on le voit toujours. Abonnez-vous à la chaîne YouTube Nabiso, www.congodialogue.com. Vous ne serez jamais déçus. Merci beaucoup à toi, Christian Chibangu. Moi, je vous dis au revoir. congodialogue.com congodialogue.com